Ok. Moto balakisaka nzela bazala toujours nsima na ye nakota la kati ila sirene mais okindi obotela miso bato jésus mwana oyo te tika fani na nga sengi bufanisa bulongola bikambo olongola te ya bia linga mona babula libambuma ya mabele omoni bon mpona mwinda mpe ezotya bien te oyo ok bata Facebook baomona age ozela oyo ekati totya mpe oyo kamera na biso bon toke bino bofini na molaso na répondre bino nga serendona na molaso te na molaso mpona sexy bota elobeli bota balèvre bota miso bota sikoto tobwakani na sesi ozolo oyeba te bota azona mosala na ya soni bota siko mabe na nga sende kuti nalacha mumbangu osi nabongisi tati sende esali ndeni mae bota nabongisi te likwapo osi okela nzali na bala couloir oyebi place nalati elambo nakuti ata chambre te nalati kaka couloir mpo moto aza na chambre tu nanga ochange nini naloba ndenge ozalinga mona mabele nanga okindumba boye nakofina mpe mabele na plein live eboso bafani bavifina mabele ofina sirene toboye piataki sexy yango maintenant sepesa bafani osepesa bafani c'est bien mais ti ya ofina mabele ofana bavifina bon assez abonné on sait pas dans le monde on peut c'est pas les toilettes bon ça kindumba ofina malaso n'est-ce pas bobi kenga sere de na molaso bokomi na YouTube ofininga bokomi ba commentaire le bien sere de na nzambe tawapi no la sanini na nzambe motindenga ba message bobi na joli te bato YouTube na répondre bino bon bato Facebook bafinga baluza kindumba salite wa molaso na répondre bino nga na molaso mais likolo nango nzembo ya molaso nde eza ekokiti 1 million de vues sekondo oyembela bino yango komina bazozo obolingaka bayebisani teke 1 million de vues mpe ezwamaka nga na obinela bino babina nzembo ya molaso yango ezala ebandeli nango ka Olivier boni yo kala Olivier Kale, il n'a pas comment le abandonner sur sa caca. N'a pas tout au bina. Papa, il est là, YouTube, bête à mon lasso, t'es mon absence au régnier. Ma fille n'a pas donné à mon lasso, donne à beige à mon lasso. Olivier Lebisson n'a répondu par mon qu'elle dit mon lasso, pèse 1 million de vies. Ah bon? Mon lasso, comme dans 1 million de vies, oh mon Dieu. Waouh! La sirène molaso Sonia boye mosaza kindumba azuba tala bébé yaka po air penza ya ko makambo ekomi onzombe ya makambo ezanga air wana la sirène po bato kindumba modele oyo mfande eza makambo ya sentiment nzimbo maboyo nakenda matiti na yo tingana maboyo la sirène molaso baby please tuka baby please wow wow ila napili mabele na video nzambe kindumba modele
ça s'assoit. Parce que vous avez Sombre. Olivier, on sait quand j'ai moni. Olivier, mon lasso. J'ai mon lasso. Quelqu'un dans YouTube. Mais t'as pas mon lasso. Et il y a. Oh, mon adembo. Na Facebook, papa, na Facebook, tout. Malheureusement, j'ai mon alingambo. Pour me dire, vous comprenez, mais dis moi les ascensions ma casse. Ah bon? Alors, quand ma belle plus va bien, il faut pas bien aider. Ma belle est gâtée. Je n'attends pas quand. Tosi banati. Eza na Wow. Donc c'est quand il y a moyen aussi bah dans plein émission qui doit quitter. Moi, je donne un Kindumba Bonsambe. Star mondial. Star mondial, on est là qui s'est créé. Eza star en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, musique nous autres partout dans le monde. Eza normal, pas cliquer en gros. Et coco, 1 million de viewers. Coûte 1 million de vues pour Baxan. Tu n'as pas dans la scène de toi. YouTube, tu Baxan ma base. Maman, ça les 1 million de vues. Bah, tu dois passer une banque. Tu vas être dans YouTube. On la somme de vues. Tu vas jouer au sambo. Ceux qui vont montrer que du matin, vous commis. Carré me compte la baronne Moula dans chanson. Merci, Bana. Parce qu'elle avait musicien en beau Canadien au Congo, partout dans le monde. À ce que ça la fierté. Avant la baronne de Moko Boba, Moko Boye, qui vête est la fille Moko Boye, a fallu association, ma groupe, a bien un groupe. Ah, tu connais le beau, tu peux un trophée, on l'a, tu peux un trophée. Ah bon, vraiment sensible, sensuel. Poser ma question dans la réponse. Mais tu viens de dire, on a dit ma camarade, on a posé la question. Le bas de l'unité, on a mon lasso. Et puis 1 million de vues sur YouTube. Maman journaliste, nous avons coloba, nous avons coloba. C'est là-bas en ligne. Très bien. Bazozo basambu 1 million de vues molaso nzemba molaso na YouTube 1 million de vues. En tout cas, bazozo basambu bakileti balani. parce que ozomona tala piasa kileti kimambangu na YouTube okebeta omona nde molaso ekoti 1 million de vues. Coupe américaine ya fois Chibulali. Molaso ekoti 1 million de vues bozoluka rando place eza tout est bas. Toleki bino na molaso ka 1 million de vues tosuki la. avec ta sucrerie. Ça veut dire donc le monde pour la bima la concept qui artiste na bitu star dans Kindumbe. Oh ba bina kombo ya Karine Baron na Kanda to sa Kindumba na ni Siva. Karine là par contre c'est une congolaise qui représente le Congo partout dans le monde. Parce que ta chanson si vous partez sur YouTube, tapez mon lasso. Partout ta musique, là, on peut écouter Mbali. YouTube, tapez mon lasso. Donc, j'ai traduit tout dans le ligne. Parce que là, on représente les stars mondiales.
c'est une femme, c'est la fierté, on peut dire aussi la star mondiale comme ça. Donc Karine Labaron, c'est la star mondiale, c'est une musicienne qui chante. Maman, je dois dire que parce que oh, il y a d'ailleurs, les 4 abonnés n'étaient les Nitaboué. 100 millions de vues, 1 million de vues. Et Coco m'a payé 100 millions de gens. Ma belle est télé, ma beauté yango. Les gens qui sont allés dans le monde, analyse. Regarde dans ma belle télé, ma yango. On a zo ko yemba, babo na la télé, c'est bien belle, limisa na la politesse d'aki. Donc le monde a la petite cinglée. Ça fait ma belle télé, ma sœur donne. Ma zone na qui na ngana bon ça cinglé pour sentiments de qui pour un bon gars. Mais c'est même dans ton monde ils allaient dire. Je dois mon pour jaba Ils allaient dire qu'on dirait moi c'est de maman boy. Au bino on dirait des femmes légères mon boy. Au bino on dirait des te maman je vais donner un bon là na ça quand on va sabre mais le quoi maman je vais faire la proteste on va prendre la proteste nzembo wana ezali na ndenge kundumba te ezali photo za délimité ntango nzembo eza ezokobimisa sens et la reine sexy la reine de Facebook mais place à lobby baby please c'est de nous azala moi c'est à la séduction modèle dans la omoni donc ezali vraiment non plus normal. Bozala na sanfan soto les c'est de la batongolo de kamamba en tongola parce que maman ça va sirène que demander YouTube franchement boza sirène qui c'est ça ce que tu YouTube za mobali mati mais ça c'est ngala la mbala ba nyonso za les interprète kabanti kwa nzumba bokaka ekozala bino nasala na kosala émission nazokoexplike nzembo wana molaso na français na kotraduire nyonso na français mpo bato bacomprendre na baétranger parce que na bato bazokofungola mbanga kofinga star mondial Karine Labaron mokonzi wana azali star mondial banzembo nde ekomisa partout dans le monde donc un peu du respect balobaka maximum du respect yo kivete yo penza kivete yo kanisi penza bazobetelo maboko nzo koza lokola ngungi nde bazoboma na maboko kanisi baobetelo maboko so oza lokola ngungi oyo akozwa audace nalobi kivete awa sikoyo oyo obezaka seri ndenge kokota makambo etali ete mama journaliste ezalamo parenthèse rando eza makasi na YouTube na Facebook rando eza makasi mama journaliste soki ozoyeba te yo youtubeuse oza na 100 000 abonné yo koseka 100 000 abonné kivete azosabula star mondial Karine Labaron kivete azosabula star mondial Karine Labaron ngai naza mokonzi naza star bayebi ngai na bamusicien international bamusicien américain bamusicien congolais bamusicien français bamusicien américain partout dans le monde donc bakoki koya te ekomanga na tour trophée bakokutanga na tour oswami na bato lokola bakivete ozokomprendre place kivete azokoexplike oso ozokomprendre te pourquoi bazorépondre te ye azorépondre te mpo azokotala niveau international Karine Labaron aza na niveau international voi na ye na baclip oyo asali mama journaliste yotala baclip ndenge alati oyebi ke Karine Labaron wana bozosaka ye azali na style asali banzembo nde na conception ozomona ke kote alati blanc kote mosusu aza kote neti mwa zamba kote mosusu omoni aza na magasin kote mosusu wana neti eza concept en tout cas parce que ozomona yo kivete yo kokosala concept ya boye oyo kofungola mbango soni na star mondial Karine Labaron wana aza na YouTube kaka mpona kosengela afrika aza star mondial na ndenge ya solo na ndenge mpenza ya bino batima amerikane epola tima amerikane na bino eza fwati tima amerikane mokinza boza mikinza tima amerikane na mpona kokota molai mpe mapoto molai ya mokinza namoni oyo change namoni eza na ya koswana na minute ototikami live na koya prochaine te na bi mama journaliste koya prochaine te tosi tofungo kamera tokobandela émission sous bien mais tosisana oyo na expliqué kivete yo kivete comprendre que Karine Labaron aza camarade no bozalaka bacamarade mais siko soute siko akoma musicien artiste musicien azali artiste star mondial pe musique congolaise soko représenter le Congo à l'international azali ko représenter Karine Labaron bozomona ye wana tala ndenge azali na aspect ya bastar tala clip oyo asali molaso sera do na yemba molaso tokoyemba ona émission
tokozongela émission na biso ya baartiste tokoyamba Karine la baronne mpo bazozo te monsieur ekosala mabao bazozo tosabula bango na français to traduire nzembo wana na français yoka place wana lelo na préparaki émission te ezali bayenza presque baby please tiri sugar baby oh maloba na bino bozoka donc maloba déjà si omoi baartiste bazaka kwa banzambe bayeba kokamba Karine la baronne ayembi na nzembo ne lokola prédication aprédire makambo ezoya alobi maloba na bino ekosimba te kivet bomoninga nani na moninga na bino te na star mondial na nzembo ne ya molaso boyokaki mpe mama journaliste kende na YouTube beta molaso chanson Karine Mokonzi la baronne okomi musicienne aobima ntango omona clip wana landa yango oklike makasi oklike vraiment oklike combien de kotika moto oyeba oyoka bien kokata oyoka nyonso opartage bien bato wana bayoka basala soki seladonaza moto akokuta napesi bino devoir mama journaliste yo na bato nokapolelanga lie wana ya molaso bato bayoka mpona Karine la baronne aye na nzembo maloba na bino kosimba te bomoninga nani mais merde bozozwanga ndeni bino naza star camarade ezalaka na chanson kala nakomi na poto naza musicien na mokonzi ya star merde ayembi yango aprédire mama journaliste yokota na un million de vie kiveti boza ya kolala Karine la baronne apeti bino Karine Mokonzi la baronne star mondial musicienne internationale qui représente la RDC Congo partout dans le monde ozokosalaka pays molaso ezali nini en tout cas oyo tozomoke mama journaliste oyo ozali yango yaka lisusu ya nzembo molaso ndenge ezwi 1 million de vues c'est à féliciter mwana mwasi aujourd'hui c'est le monde de la femme le droit des femmes mwasi apeli molaso Karine la baronne alobi clip moko ozomonaka thème ezali bien et interpellé bato azokoteya société à travers les chansons lokwa bamusicien na biso bastar congolais bateyaka biso à travers les chansons ozomonaka privete oza ya kolala star mondial akorépondre tina ndo comprendre mais pourquoi la baronne aorépondre ah po ye aza star mondial alobi me baoyo baza bastar ngata bastar bafili yomona te bastar mondial bafili bango barépondre te barépondre nde boza niveau moko te ye azozela azwa batrophée na ye ye ozomofabulama biso basera ndo napesi toza bolifelo ya star mondial te biso tosaka eza bakivete wana kitoko Karine la baronne bino eza ndo Karine la baronne azala na YouTube ndenge nini aza star mama journaliste yo ozokomprendre Karine la baronne azala na YouTube aza star mondial kende oyoka miziki na abeti miziki ebele lelo toyambi na émission te tokoyambi na émission azali musicienne kwa bamusicienne nyonso na koyamba ye ah bon oui tokoyambe na émission na artiste de star parce que na émission moto ça artiste du monde il faut bactiver ti bayo ke émission à français nazo traduire nzembo wana na français pour na ba to a France Europe ba tunyo so ba français ba yo kake ndenge ni toza na star mondial awa ya mwasi kombo de Karine Mokonzi la baronne azo sala musique kitoko nzembo ne œuvre na ye oyo ezali aza légendaire aza immortel na musique nzembo wana molaso etikali éternel asali banzembo ebele tokoyambe na émission ndeti nayambaka baartiste nanga mama journaliste okozala wana na kosala émission na français mpo nalakisa bakiveti ke bozokomprendre te bozokoswana nanani bino na batima amérika ya mikinza ya fwati boa bazozwaka te bojembeli star mondial mpo baloba na bino boganya ta mwa quelque chose donc binovement bakivete kuna batima americano pe balandi on est calme rapide rapide mais na oya na émission ya des artistes du monde koyamba Karine Mokonzi la baronne Karine Mokonzi la baronne mwasi aningisi monde na musique 1 million de vues bazozo bapalpite bazokoka te bakivete esali bango jamais bakofinga kosabola
na banda na Kivete aussi to gagner ozomona Karine Baron neti mutu oka Karine Baron kuta yoka ata makambo te po ye aza star mondial aza na place ya bamisia to bazobenga bamisia ya États-Unis bamisia ya bafrançais bamisia ya Belgique bamisia ya partout dans le monde bacongolais Karine Baron na Europe na Amérique na Asie musique nezobeta partout dans le monde na internet ye azali soki okoti Karine Baron aza na baplateforme minene mama journaliste tokende bisika te kota oke Karine Baron molaso obeti na YouTube oluki omona ye aza baplateforme nyonso oyo ya minene ya bamillion des abonnés aza na kati sikoyo naloba na YouTube molaso tokosala émission toyamba star mondial na YouTube wana star mondial aza te moko aza te Karine Baron aza numéro 1 star mondial na YouTube na bayoutubese nyonso youtubese amoni ke ye aza star mondial aya tu nanga azokosala fierté aya aza na barando moko boye bafille na bayoutubese nyonso Karine Baron aza star la Baron na bayoutubese basaka vraiment bamiziki fille moko boye asali association ya tozoba na ndenge ya musique bagroupe abenge yango na ndenge ya YouTube Karine Baron aza star mondial d'abord parce que ye aza musicienne bayoutubese mosusu bamekaki bantiembo mpe bantiembo yango ebimi mabe esalite lokwa bazobeta na star bamabeli bazobeta lokwa bainstrument manzanja lokwa batomate oyebi batomate tozala bana po ebimi lokwa miziki ya mayoto oyebi mayoto eza babiloko mwa salite bolia mwa madesi mo botokisi ebela te botina bamanzanja ya tomate ya bantiembo bamekaki balandisa yala Baron bantiembo nzembo moko ya sensuel ebima ntuka omoni biso biso basi tokobi makasi bozanga instrument neyebi bantiembo kozobima na sa mabele ozomona makosa peka bazala bata please sugar baby est-ce que you dit anglais mwandanga mama journaliste monde bolali boso na star mondial na occupé alobi ma chérie, tu es trop sucrée. Avec ta sucrerie. Ça veut dire, maman, je donc au moins pour la bimana concept artiste star mondial Karine Baron Pouba Kivete Baron azali musicienne congolaise non ça les lourds Karine Baron c'est une musicienne congolaise qui représente le Congo partout dans le monde na koyamba parce que sa chanson si vous partez sur YouTube tapez Molasso ça fait un million de vues allez sur YouTube tapez Molasso donc je traduis l'émission doit être bilingue parce que là on représente les stars mondiales. C'est une femme qui fait la fierté, on peut dire aussi la star mondiale comme ça. Donc Karine Baron c'est la star mondiale, c'est une musicienne qui chante. Maman journaliste yo ko sanga ndeti bazembo oya il faut qu'on sache la mission pour bazozo le quoi et ça 100 millions de vues, 1 million de vues. Et qu'on m'a pas 100 millions de chats. Qui va être yo oza ya kotita dans celle émission français rando na analyse au moins na osabu na zoko na rando français maboko na kute plisa ki na beli lingi sanga na yo mo politesse na ki donc on a la single ma tête ka plisa maboko na libele to pour sensualité na ngana pour single pour sentiment les kimaka pesko na ya mais c'est là la bomoni ezali nzembo ndingo azali ngo ezali mondial moi ki ndoma mo boye obini ngo ndire ki femme légère mo boye obini ngo ndire te mama journaliste omoni ngai na sala ka rando na sabo oya bakivete basaba ko mama journaliste na malchance na répondre baza ya kojinda nzembo wana ezali na ndinga kindumba te ezali photos à développer ntango nzembo eza ezokobimisa sensuel balobi boye nzembo eza molai mais place alobi baby please tili titi ozomona place wana ezanga scénario mona ozomona omoni donc ezali sentiment ya mwasi na mobali oyebi ntango bozalaka osangisa nzoto nakomi mosika mama journaliste nakoki kokende mosika te parce que mais sika nde tokende malembe est ce que artiste ayembi te artiste ayembi bongo te moyebi ke ngai nasalaka émission ya makambo etali bamusicien na interprétaka banzembo ya musicien na explikaka ekozala bien ngai na kosala émission nazokoexplike nzembo wana molaso na français na kotraduire nyonso na français mpo bato bacomprendre na baétranger parce que na bato bazokofungola mbanga kofinga star mondial Karine Baron mokonzi wana azali star mondial banzembo de ekomisa partout dans le monde donc un peu de respect balbaka maximum de respect yo kivete yo penza kivete yo
yo kanisi penza bazo betelo maboko nzoko za lokola ngungi nde bazo bomona na maboko kanisi ba betelo maboko so za lokola ngungi oya ko so audace na lobi kiveche awa siko yo lobi dans la série de la kokota makambo etali ete mama journaliste ezela mo parenthèse rando eza makasi na YouTube na Facebook rando eza makasi mama journaliste so yo zo yeba te yo youtubeuse oza na 100 000 abonnés yo ku fait ka 100 000 abonnés qui veut azo sabula star mondial Karila Baron qui veut azo sabula star mondial Karila Baron avec nga na sam konji na sa star ba ebingai na ba musicien international ba musicien américain ba musicien congolais ba musicien français ba musicien américain partout dans le monde donc ba koku koyate et comme on a tout trophée ba koku tanga na zo so na ba lokwa ba kivet ozo comprendre place niveau kivet na zo expliquer ozo comprendre pourquoi ba zo répondre au ti il y a zo répondre au ti pour zo tala niveau international Karila Baron na un niveau international mondial voix na ye na ba clip ou ya sali maman journaliste yo tala ba clip ndenge alachi oyebi ke Karila Baron wana bozo sakana ya sali na style asali banje bonina conception ozomona ke koto alachi blanc côté msusu aza côté neti mwa zamba côté msusu moni aza na magasin côté msusu wana nyonso eza concept ako en tout cas parce que ozomona yo kivet yo koki osala concept na boye oya kofungola mbango swana na star mondial Karila Baron wala aza na YouTube kaka pona ko se relaxer mais aza star mondial na ndenga solo na ndenge penza ya bien bino ba team américain epola team américain na bino eza fuati team américain mukinza bozami kinza team américain na kuna koka kota ngo live so na kocho ngo live solo ya mukinza na live na bango mama journaliste abisika dodo na moni oyo changer pour na moni oza na esprit ya koswana na minute oto chika na live na koya prochainement te na bi mama journaliste koya prochainement te to tu to fungo caméra toko bande l'émission sous bien mais aussi ça dans oyo na expliquer kivet yo kivet comprendre que Karila Baron aza camarade no bozala ka ba camarade mais siko soute siko ya comme musicienne artiste musicienne azali artiste star mondial pe musique congolaise ko représenter le Congo dans à l'international azali ko représenter Karila Baron bozo mona wana tala ndenge azali na aspect ya ba star tala clip o azali molaso sira do na yemba molaso to ko yemba on émission tokozongela émission na biso ya artiste tokoyamba Karila Baron pour bazozo que monsieur faut ça la mamba bazozo to sable Baron na français to traduire nzembo wana na français yoka place wana lelo na préparer ki émission te zali ba yenga presque baby please tiri sugar baby oh maloba na bino bozoka donc maloba déjà si au moins ba artiste bazaka kwa banzambe ba yeba makambo Karila Baron ayembi na nzembo ne lokola prédication a prédire makambo so ya alobi maloba na bino eko simba te kivet bo moninga nani na moninga na bino te na star mondial na nzembo ne ya molaso boyo kakite mama journaliste kende na YouTube beta molaso chanson Karila Konjela Baron okomi musicienne a obima tango komona clip wana landa o cliquer makasi et o cliquer vraiment o cliquer combien de fois tu on peut yemba o yoka bien ko kata ba publicité tiko yoka nyonso bien o partager lien bato ba yoka ba sala soki sika do na zamta lokuta na pesi bino devoir mama journaliste yona bato no kapolela nga lien wana ya molaso bato no ba yoka pona Karila Baron na bina nzembo ne bia lobi maloba na bino ko simba te bomoninga nani mais merde bozo soirande ni bino na sa star camarade ezalaka na chanson kala na komi na poto naza musicien na mokonzi ya star merde ayembi yango a prédire avenir mama journaliste yokota na YouTube omoni 1 million de vues tiveti boza ya kolala Karila Baron a beti bino Karila Konjela Baron star mondial musicienne internationale qui représente la RDC Congo partout dans le monde oyazo kosala ki ateyi molaso molaso ezali nini en tout cas oyo tozokoki mama journaliste lokola yo ozali wana tokoyaka lisusu tosala no émission ya nzembo molaso ndenge ezwi 1 million de vues c'est à féliciter moi la mwasi aujourd'hui c'est le monde la femme le droit des femmes mwasi atelemi
ayembi clip molaso o Carila Barone alobi clip moko ozomona ke thème ezali bien et interpeller bato. Tu comprends? Azo côté la société à travers les chansons. Le quoi ba musicien na biso ba star congolais ba te ya kabiso à travers les chansons. Ozomona ke kivet oza ya kolala. Oza ya kolala star mondial à répondre. Tu n'en comprends mais pourquoi la baronne na répondre? Ah, pour y a za star mondial. Alors oui mais ba oyo baza ba star ngata ba star ba fingi. Yo mona te ba star mondial ba finga ba répondre à terre. Ba répondre bien on dit boza niveau mon côté. Ya zo zela zo ba trophée na yo zo ko sabolama. Donc biso ba serendo na biso toza ba star mondial te biso de photos ça rendre na ba kivet chwana kitoko tout tika Carila Barone mais yo serendo da fato ka émission linge aussi la mais Carila Barone na YouTube ndenge ni aza so star mama journaliste yo zo comprendre Carila Barone na YouTube aza star mondial kende oyo ka musique na beti musique ebele lelo to yambie na émission te to yambie na émission azali musicien le quoi ba musicien nyos na yamba ah bon oui donc il y a une émission un artiste des stars dans cette émission moto ça l'artiste du monde il faut bativer tu vas émission en français nazo traduire nzembo wana na français pour na ba to France Europe ba tunyo so ba français ba yo kake ndenge ni toza na star mondial awa ya mwasi kombo de Karim Okondila Baron azo ça la musique kitoko nzembo ne œuvre na oyo ezali légendaire asa immortel na musique nzembo wana mola sotika l'éternel asali banjembo ebele tokoyambe na émission ndeti na yambaka baartiste nanga mama journaliste okozala wana na kosala émission na français mpo nalakisa bakiveti ke bozo kocomprendre te bozo koswana nanani bino na batima amerika ya mikinza ya fwati boa bazozo bozwaka te bojembeli star mondial mpo balobala bino boganye ta mwa quelque chose donc binovement na ya on a écart rapide mais na oya na émission ya les artistes du monde ko yamba Karim Okondila Baron moi je aningi si monde na musique 1 million de vues bazozo ba palpiter bazo kokangote ba kiveti esali bango jalousie ba ko finga ko sabola ingaye kiveti to sito gagner ozomona pour neti mitoka Carila Baron kuta yo kata makambo te po ya za star mondial asa na place ba musicien ta bazo benga ba musicien ba États-Unis ba musicien ba français ba musicien ba Belgique ba musicien partout dans le monde ba congolais Carila Baron na sa na kati na internet ya azalia soko coach Carila Baron na sa ba plateforme minene mama journaliste to kende musika te kota OK Carila Baron molaso obeti na YouTube oluki o mona ya sa ba plateforme nyos o ya minene il y a millions de abonnés à la kachi. Si qu'on a le basuni, tokoya, toko sale émission to yamba star mondial. Na YouTube wana star mondial azate moko azate. Carila Baron na sa numéro 1 à star mondial na YouTube. Na ba YouTubeuse nyos. YouTubeuse a monde qui a star mondial aya ko tout nanga sirendona. Aya ko ça droit de réponse. Aka na ba YouTubeuse nyos Carila Baron na sa star la ba repona na ba YouTubeuse ko ba saka vraiment ba musicien te wana eza ngo normal. Comprendre? Toujours ba na ndenga musique na ndenga ki YouTube Carila Baron azali star mondial d'abord parce que il y a sa musicienne ba YouTube tout ba meka ki ba njembo pe ba njembo ngo ebimi mabe salité le quoi bazo beta na star ba mabele bazo beta le quoi ba instrument manjanja ba le quoi ba tomate ba tomate to za ba nako ebimi le quoi musique ya mayoto obi mayoto eza ba bloc mo salité bolia mo madesu mo botokisi ebela te botina ba manjanja ya tomate ba YouTube ba meka ki ba lanza la Baron ba njimbo ba obi mabe ebima en tout cas ba YouTube wana en tout cas bo njima bobi me ba njimbo mabe makasi bozanga be instrument ba njimbo le ko zobi mana sa mabele bino penza pozaka demoko na ba kivet makosa peka bazaba tabakivet ba bazozo noko kosimba kamera tipo sakosika ezinga bakifete monde bodindi bolali boso na star mondial occupé binote ya calculer na ba trophée nde yele na njemba molaso OK au sirendo dans la sexy mama oyebi ke mama journaliste yo le quoi oza mami malam to ko sala émission to ko yamba Carila Baron po ba kiveti ba yo kamte monde kiveti yo na sala lo rendre émission en français
na oyamba star mondial oyo ozokofinga Carila Baron Mokonzi na koyamba ekoyamba ngo siko ndeni oyamba non nayambaka ba musicien, ça veut dire que je parle d'elle, nayambaka ba musicien, ça veut dire que je parle de ces dans ce que les musiciens, je parle de ces missions, nayamba ba Fali, nayamba ba Kofi, na sala ba belle émission nayamba kitoko. Donc tu vois na adoraka ba vidéo wana na tala ngo mingi parce que wana vraiment en tout cas na ça l'expression pour na honorer ba musicien na biso congolais. Ça vraiment je le fais ça avec mon cœur. Non, c'est la paix Carila Baron pour na minito yo. Il faut que ça l'émission pour ba sozo le quoi ba kivetch ba sentir que elo ezate. Tu comprends? Kivetch yo oza ya kodina dans cette émission français rando mais à musique. Na fingo au monde na osabu lo nsko na rando à français à musique. Au moins que ba fingo te me yo mo olela. Ponga na sirendona. Na kubwa ki loka France moko olela wata combien de années. Tokeno na français yo le bio yebi français ya osabu la ngapi sko na ya na sela la baron Karine Mokonzi oyo azali musicien mondial international dans le monde. Non ça na koyamba na les artistes du monde pour na ba zozo oyo ba kivete basa makolo kilo bazwaka te ba fille ya malchance baza ya kojinda. Sirendo na touti komona yo oyo eza analyse ya video touti kolanda eza na ba point oyo mama journaliste moko ya wa point to ba question alandi video na oyo zala motema malamu koswana te kosabola te répondre kwa moto responsable. Sali mama nanga Sirendo na nga nazali awa comme nanga mami Jo naza youtubeuse na 100 000 vues na YouTube. Nalandi vidéo oyo na eko solo na o analyse. Oko répondre ba question. Oui maman journaliste na répondre ba question zane chini. Sirendo na nalandi monsieur nalina vérifier information oyo tu kopesa biso. Olobi ke Nzembo Amolaso ekokisi 1 million de vues na YouTube. Est-ce que ça ya solo information aboyo yebi ke o toza na YouTube makambo zolo babat bazoyoka. Ba kivet kuna bazana team américain pe balandi pour ceux qui mama YouTube a sali 1 million de vues, ça veut dire a gagné ba on a rendre déjà dans yaza star mondial. Yebi sapso Sirendo na solo makambo yo tu ko lobeza ya solo mama journaliste na ko répondre na lobaki a vérité. Nzembo Amolaso nga na kokamwa te soki esui 1 million de vues. Na banda na ko répondre Amolaso ezali nanu ya Karine la Baron. Moi na mwasi wana azali musicienne mondiale. O ba bengaka na français star mondiale. Star mondiale wana elakisi ke aza star na Afrique, na Europe, na Amérique, na Asie, musique nezobeta partout dans le monde. Eza normal ba cliquer yango et koka 1 million de vues wana. Koute 1 million de vues ko baksama sur baksama plus les autres araga wana na YouTube ezo baksama ba vues. Mama journaliste na lobano vérité na zo tala caméra nga Sirendo na kosi elo monter. Bokende bo beta bino moko na YouTube Molaso. Soki bo moni kezo bimate bo komi Karine Mokonzi la Baron Molaso chanson. Boko mona parce qu'il faut n'attendre kombo na parce qu'azali musicien ya mboka na biso zo ko représenter Congo partout dans le monde. Azo ça la fierté. Azana barando moko boye ba fille moko boye kivetch ezana kivetch ezali fille moko boye asali association ya ba groupe abega ro groupe americano baza ko sabola star mondial. Ah bon maman journaliste to ka maman journaliste ko kama te yaki na ba question poser ba question ba réponse yanga. Mais Sirendo nanga na yebi makambo barando tenga na ko poser ba question. Loba vérité Nzembo wana ya Molaso. Ezui 1 million de vues sur YouTube. Maman journaliste nazo ko loba nazo ko répéter. Nga Sirendo na moni ngandi na otiko bina Nzembo Molaso. Nzembo oyo ezali Nzembo moko ya sensuel. Omoni biso basi tolinga Nzembo ya sensualité. Sensuel ozo sentir que na ebite Nzembo wana en tout cas il faut avoir 1 million de vues likolo na ko zala na trophée. Parce que ozo mona ta la place ya yembi. Alobi baby please sugar baby est-ce que you be anglais mwandambo maman journaliste na yebi anglais mwa muke mais ezani alobi que baby s'il te plaît ma chérie tu es trop sucrée viens avec ta sucrerie ça veut dire
Donc au moins pour na bima na concept ya artiste na biso star mondial au babé na kombo ya Karine Labaron nazali musicienne congolaise. Je dis ça en français. Karine Labaron, c'est une musicienne congolaise qui représente le Congo partout dans le monde. Parce que sa chanson, si vous partez sur YouTube, tapez Mon Lasso, ça fait 1 million de vues. Allez tous sur YouTube, tapez Mon Lasso. Donc j'ai traduit, l'émission doit être bilingue. Parce que là, on représente les stars mondiales. C'est une femme qui fait la fierté. On peut dire aussi la star mondiale comme ça. Donc, Karine Labaron, c'est la star mondiale. C'est une musicienne qui chante. Maman journaliste, elle dit oh, ya Liembi Mon Lasso. Et Sali, 100 millions de vues, 1 million de vues. Et Koko m'a payé 100 millions déjà. Nzembo wana na ebité mutuni ya yemba njembo bon to kene na analyse maman. Omoni nga tango nazo ko yemba maboko na ngakuta eklisa ki na libele limbisanga na ndenga eza politesse ezaki donc mon alati cinglé mataki donc ta glisser maboko na libele ezui pour sensualité na nga na bongsa cinglé pour sentiment leki makasi. Mais sira ndo na tomoni ezali nzembo ndengo obini yango ezali nde chonjere moi kindumba mo boye obini yango njere nde chi femme légère mo boye obini yango njere nde chi te mama journaliste omoni ngai na sala karando na sabolaka mais yo lokola mama journaliste na politesse na répondre la politesse nzembo wana ezali na ndenga kindumba te ezali photos à développer tango nzembo eza ezokobimisa sensuel balobi boye nzembo eza mulai mais place à lobi. Baby, please. Tili titi. Ouf. Osomona place wana ezanga scénario mona somona. Omoni donc ezali sentiment ya mwasi na mbali ebi tant bozalaka osangisa nzoto na komi musika mama journaliste na koki kokende musika te parce que mais c'est radio to kende malembe est-ce que artiste ayembi bongo te moyebi kenga na sala émission ya makambo etali musicien na interprétaka bantimbo ya musicien na expliquaka ekozala ndenge na kosala émission nazo koexplike nzembo wana molaso na français na kotraduire nyonso na français mpo bato bacomprendre na baétranger parce que na bato bazo kofungola mbanga kofinga star mondial Karine Labaron mokonzi wana azali star mondial banzembo nde ekomisa partout dans le monde donc un peu de respect maximum de respect yo kivechi yo penja kivechi yo kanisi penza bazo betelo maboko nzoko za lokola ngungi nde bazo bomona na maboko kanisi ba betelo maboko so za lokola ngungi oya ko so audace na lobi kivechi awa siko yo lobi dans la série de la kokota makambo etali ete mama journaliste ezela mo parenthèse rando eza makasi na YouTube na Facebook rando eza makasi mama journaliste so yo zo yeba te yo youtubeuse oza na 100 000 abonnés yo ku fait 100 000 abonnés qui veut azo sabula star mondial Karine Labaron qui veut azo sabula star mondial Karine Labaron avec ngala sam konji na sa star ba ebingai na ba musicien international ba musicien américain ba musicien congolais ba musicien français ba musicien américain partout dans le monde donc ba koki koyate et comment on a tout à trophée ba kokuta na zo so na ba lokwa ba kivet ozo comprendre place niveau kivet na zo expliquer ozo comprendre pourquoi ba zo répondre au ti ya zo répondre au ti pour zo tala niveau international Karine Labaron na za niveau international mondial voix na ye na ba clip ou ya sali maman journaliste yo tala ba clip ndenge alati oyebi ke Karine Labaron wana bozo tsaka ya sali na style asali banje moni na conception ozomona ke koto alati blanc côté msusu aza côté neti mwa zamba côté msusu moni aza na magasin côté msusu wana no c'est concept ako en tout cas parce que ozomona yo kivetu yo koki osala concept aboye oya kofungola mbango swana na star mondial Karine Labaron wana aza na YouTube kaka mpona kose relaxer mais aza star mondial na ndenga solo na ndenge penza ya bien bino ba team américain epola team américain na bino eza fwati team américain mukinza bozami kinza team américain na kuna kokota ngo live te so na kocho ngo live solo ya mukinza na live na pa mama journaliste abisika dono na moni oyo changer point na moni oza na esprit ya koswana na minute to chika na live na koya prochainement te na bi mama journaliste koya prochainement te to si to fungoli caméra to ko bande l'émission sous bien mais to si ça donne oyo na expliquer kivet
Yo qui va comprendre que Carrie la baronne a sa camarade, no bozala kaba camarade, mais si ko soute. Si quoi comme musicienne, artiste musicienne, azali artiste star mondial. Pe musique congolaise qui représenter le Congo à l'international. Azali ko représenter Carrie la baronne bozo mone wana. Tala ndenge azali na aspect ya ba star, tala clip oyo asali molaso. Sera do na yemba molaso. Molaso to yemba on émission. Tokozongela émission na biso ya artiste tokoyamba Carrie la baronne pour bazozo que monsieur faut ça la mamba bazozo to sable la baronne en français. To traduire nzembo wana na français. Yoka place wana lelo na préparer ki émission te zali ba yenga presque baby please. Tiri sugar baby oh maloba na bino bozoka donc maloba déjà si au moins ba artiste bazaka kwa banzambe ba yeba makambo Carrie la baronne a yembi na nzembo ne lokola prédication a prédire makambo so ya alobi maloba na bino eko simba te kivet bo moninga nani na moninga na bino te na star mondial na nzembo ne ya molaso boyoka kite mama journaliste kende na YouTube beta molaso chanson Carrie Mokonzi la baronne au commis musicienne a obima tant au mona clip on a landa au cliquer makasi et au cliquer vraiment au cliquer combien de fois tu on peut yemba au yoka bien ko kata ba publicité tiko yoka nyonso bien au partager lien bato ba yoka ba sala soki serait do dans mutalo kuta na pesi bino devoir mama journaliste yona bato no kapole langa lien wana ya molaso bato no ba yoka pour na Carrie la baronne na nzembo ne bia lobi maloba na bino ko simba te bo moninga nani mais merde bozo soirée ni bino na sa star camarade des aka na ki chanson kala na comme na poto na sa musicien na mkonji ya star merde ayembi yango a prédire à venir maman journaliste yo kota na YouTube omoni 1 million de vues tiveti boza ya kolala Carrie la baronne a Betibino Carrie Mokonzi la baronne star mondiale musicienne internationale qui représente la RDC Congo partout dans le monde. Oazoko sala ki ateyi molaso. Molaso ezali ni. En tout cas, oyo tozoko ke mama journaliste le quoi yo zali wana toko ya yaka lisusu to sa no émission. Ya njembo molaso ndenge zu 1 million de vues c'est à féliciter. C'est à féliciter moi la moi si. Aujourd'hui, c'est le monde, la femme, le droit des femmes. Moi, c'est à Télémi. A yembi clip molaso o Carrie la baronne a lobby clip moko ozomona ke thème ezali bien et interpeller bateau. Tu comprends? Azo côté ya société à travers les chansons. Le quoi ba musicien na ba star congolais ba te ya kabiso à travers les chansons. Ozomona ke kivet oza ya kolala. Oza ya kolala star mondial à répondre. Tu n'en comprends mais pourquoi la baronne ne répond? Ah, pour ya za star mondial. Alors oui mais ba oyo baza ba stangata ba star ba fingi yo mona te ba star mondial ba finga ba répondre à te ba répondre bien de boza niveau mon côté ya zo zela zo ba trophée na yo zo ko sabolama donc biso ba serendo na biso toza ba star mondial te biso de photos ça rendre na ba kivet chwana kitoko tout tika Carrie la baronne mais yo serendo da vato kate monsieur linge aussi la mais Carrie la baronne na YouTube ndenge ni aza so star. Maman journaliste yo zo comprendre Carrie la baronne na YouTube aza star mondial kende oyo ka musique na beti musique ebele lelo to yambie na émission te to yambie na émission azali musicien le quoi ba musicien nyos na yamba ah bon oui to yambie na émission na artiste de star na sakana émission moto sala artiste du monde il faut bativer ti ba yo émission en français nazo traduire nzembo wana na français pour na ba to France Europe ba tunyo so ba français ba yo kake ndeni to na star mondial awa ya mwasi kombo de Carrie Mokonzi la baronne azo sala musique kitoko nzembo ne œuvre na oyo ezali légendaire asa immortel na musique nzembo wana molaso tikala éternel asali banjembo ebele toko yambe na émission de tina yamba ba artiste nanga mama journaliste ko zala wana na ko sala émission na français pona la kisaba kivet ke bozo ko comprendre te bozo ko swana nana ni bino na batima Amerika mi kinza ya fuati bo ba zozo bozo kate bo jembeli star mondial po balo bala bino bo gagner ta moi quelque chose donc binovement na ya on est calme rapide na rapide mais na oya na émission ya les artistes du monde toko yamba Carrie Mokonzi la baronne
Karine Mokonji la baronne moi sur aningisi monde na musique 1 million de vues bazozo ba palpiter bazo kokangote ba kiveti esali bango jalousie ba ko finga ko sabola engaye kiveti to sito gagner ozomona pour neti mtu kaka ila ba okuta yo kata makambo te pour ya sa star mondial asa na place ba musicien to bazo benga ba musicien ba États-Unis ba musicien ba français ba musicien ba Belgique ba musicien partout dans le monde ba congolais Karila baron na sa na kati na internet ya azalia soko coach Karila baron na sa ba plateforme minene mama journaliste to kende musika te kota OK Karila baron molasso obeti na YouTube oluki omona ya sa ba plateforme nyos o minene ya ba millions des abonnés à la kachi siko na loba suni tokoya tokosala émission to yamba star mondial na YouTube wana star mondial azate moko azate Karila baron za numéro 1 à star mondial na YouTube na ba YouTubeuse nyonso YouTubeuse amon ke ya za star mondial aya ko tunanga sirendona aya ko sa droit de réponse aka na ba YouTubeuse nyonso Karila baron za star la baron na ba YouTubeuse ko bazaka vraiment ba musicien te wana eza ngo normal comprendre toujours bah dans ndenga musique na ndenga ki YouTube Karila baron azali star mondial d'abord parce que y a sa musicienne ba YouTube tout ba meka ki ba njembo pe ba njembo ngo ebimi mabe salité le quoi bazo beta na star ba mabele bazo beta le quoi ba instrument manjanja ba et le quoi ba tomate ba tomate to za ba nako ebimi le quoi musique ya mayoto obi mayoto eza ba bloc moi saleté bolia moi madesu mo botokisi ebela te botina ba manzanza ya tomate ba youtubers ba meka ki ba lanza la baronne ba njimbo la bobi mabe ebima en tout cas ba youtubers wana en tout cas bo njima bobi me ba njimbo mabe makasi bozanga be instrument ba njimbo lo ko ezobima na sa mabele bino penza pozaka demoko na ba kivet makosa pika baza bata ba kivet ba bazozo noko kosimba kaniri tipo sakasika ezinga bakifete monde bodindi bolali boso na star mondial occupé binote ya calculer na ba trophée nde yele na njembo molaso OK o sirendo na la sexy mama oyebi ke mama journaliste yo kwa oza mami malamu tokosala émission tokoyamba Karila baron po ba kiveti ba yo kamuti monde kiveti yo na salelo rendre émission en français na yamba star mondial oyo zo kofinga Karila baron mokonje na koyamba ngo skondeni yamba non na yamba ka ba musicien ça veut dire que je parle d'elle na yamba ka musicien ça veut dire je parle de ces dans ce que les musiciens je parle de ces missions na yamba ba Fali na yamba ba Kofi na celle ba belle émission na yamba kitoko donc tu vois na adoraka ba vidéo na tala ngo mingi parce que wana vraiment en tout cas na ça l'expression pour na honorer ba musicien na biso congolais ça vraiment je le fais ça avec mon cœur non c'est la Karila baron pour na minito yo il faut qu'on sache l'émission pour ba sozo le quoi ba kivet ba sentir que elo ezate tu comprends kivet yo oza ya kodina dans cette émission français rando mais à musique na fingo au monde na osabolo nous qu'on a rando à français à musique au moins que ba fingo te mais yo mo olela pour na sirendona na kubwa ki loka phrase moko olela wata combien de années tokene na français yo le be oyebi français ya osabla ngapi ce qu'on a ya dans celle la baronne Karine Mokonji oyo azali musicien mondial international dans le monde non ça na koyamba na les artistes du monde pona ba zozo oyo ba kivet ba sama kolokilo ba zorate ba fille à malchance baza ya kojinda OK moto balakisa kamera bazala toujours simanaye nakuta kati ila sire mais ukidukuta sababu jesi mwana yo titabu fanya masengi bufanya kabula mabina mbolo mbolo tia bia bingamu na babule albambo maya mabel omoye bon kuna mwita hizo challenge uyu OK bata Facebook bamona aje uzela uyu ekati tuchape une kamera na biso bon OK bino fini na molaso na répondre bino na serendona na molaso te na
molaço kuna sexy. Buta eluderi. Buta na levre. Buta miso. Buta soda tumbuan kami na sisi kozolo. Kore bati buta zona musara soni. Buta skumapena. Sende kuna chombangu sina bomishitati. Sende sande mai buta. Na bomishitari kwa buti. Kosokela zari laba kulwa. Mami pesa nasi langu. Nakuja tasha kwate. Nalati na kulwa. Pum tata asha botu na makosha jireni. Na kando mateke ya uzani kamu na mabele na. Ukindumba boy. Jangan kindumba Bobby a sera de l'amoration. Beaucoup de gens qui ont fini. Beaucoup de gens qui ont commentaire. Beaucoup de gens qui ont fait un travail qui ont la famille. Dans un peu de temps, il y a un message. Beaucoup de gens qui ont fait une réponse. Bon, quand on fait ce matin, on va vous dire qu'il y a une saleté. On va vous dire réponse. On va vous dire mais il y a un mot. On dit qu'on va vous dire ça. Il faut qu'il y ait un début. C'est quoi, on va y aller dans le mot. Como não vai ser o bolinha vai sempre ter milhões de pessoas marcar não filho vai vir mas tem tanto como ela sabe dar mas não dá Olivier Ukindumba boy kindumba soma. Olivier cara e na se vê como ele vai falar nisso na cara na se vê tudo bem Papa bila YouTube beta molaço, tem mais preciso lenir. Para ficar estirando na molaço, dona beija molaço. Olivia isso na resposta porque tem uma molaço pesi minha dele. Tá bom. Molaço como é minha de viu, monte. Uau. Você molaço sonha boy. Você vai kindumba. Azul. Kindumba madelo zambi. Wow. Madele na vibrantante. Kindumba madele. Olivier molaço, de molaço, que é canal YouTube, beta molaço, de mulher, na Facebook, para falar na Facebook tudo. Mas eu vou na minha, não tem mais ali não. Por que agora eu compro na minha? Não tem mais diversão, só na casa. Tá bom. Toma bem, vou bem lá. Eu vou ali na ideia. Já tô bacana. Pasti banget. Wow.
Donc, si on a eu aussi la émission qui nous a quittés. Bon, Ah bon? Soutien que j'ai battu. montage atikunda bakuse aho bakuse zati atasoko matiti boye ezate nzamabela solo ezani suteti bekweti babu akute somonana Sila doon natin yung baboy ni Sandy. narekombini bazuzu obufineka eza na YouTube eza na Facebook bamessage mokindo tomasirani dona narekombini kana nzimbo molaso Yapo. Tunaimba na nzembo tuyoka. Sari emi yoyo vile baikilo basi mbao. Babeta na YouTube. Ola swemu de vile kibago za sambo. Kosa ni kiasiba na. Kan dulu wow, itu bisa trompet. Mula supaya bisa trompet. Itu namanya sensible, sensuel. Saya mau lihat. Parce que rassemble 1 million de vues molasso na YouTube, 1 million de vues. Parce que rassemble la kivete balali. Kivete kimamba na YouTube pour beta au monde molasso pour 1 million de vues. Coupe americano ya fuachi bolali. Molasso pour 1 million de vues bozonka. Rando place exacte vale. Tunaikibira molasso kwa 1 million de vues to sukiwana. Usala ndi makambo. Sila tunaza kindumbe. Tanta tusa kindumba na misi zake. Pasti kali sila aku ikutin balik. Dia dengan saya ini mau ikutin, tapi kau itu. Dia tu tadi di kartu pasar keliling. Dia balik kata babonnya nyetel ini tabu. Mabili ni tele mafuta yangu. Sasa. Saya tu ada mabili tele yangu. Para kisujente. Sasa pia mabili tele masina dona. Mabili ni ngapi? Tu pawe bongi. Sudah dua mau mponja bakteri. Sila tunaimba ndi molasso. Udah bisa. Kambe. Bene bisa seksi akan di Facebook. Sila dengar bahwa setelah séduction moderne na miki sindumba bwezezi. Kamu napi normal.
Niliziendo za matongolo ndi kindumba ya otongola. Rochesi. Mama skirene. YouTube crash ma. Moza skirene ya kisedisere. Chasko tu YouTube zana mibali Martinez. Sekala na mibali YouTube ya sonzande jezi. Kindumba bon. Boss mama. Ina chaki. Ugongo na chakapota. Pati ko mun tai na chakula ya sexy. Nanti, nanti aku beli. Kau jangan ikat nak besi cuma nak.